bungisa na yo motuka, bungisa na yo lopango, bungisa bilei, bungisa bilamba, kasi kobungisa te bongo makanisi pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala. Solo bandeko balandi ya Vom Television etando ya bwanya pe ya mayele topesi bino bambote mingi na bisika biye bozwami. Bai o za so bomoni émission makanisi ya bato baka tata Ntsumbu ye lisusu. Lelo kokumba bongo makanisi na biso neteni nini. Ya solo bandeko balandi moto o abungisi makanisi na ye azali moto oyo azangi tina liboso ya bato. Mais moto azali na kati ya makanisi na ye nde kosala ete batombola to bamonisa monene na ye liboso ya molongo mobimba. Solo bandeko balandi ata kozali 3 mètres 2 mètres ozali monene ozo peser 120 kg 200 kg ata olati costume lolenge nyonso kozala mais soki ozali na makanisi ya malonga te ata olati kitoko okomona yo moto zangi bongo tina. Lelo Afrique ezotambola malamu te po bato bazangi makanisi ya malamu ya koyeba boko tambusa mabele ya Afrique. Tala tina ena wapi Vom Television etela bino émission kitoko makanisi ya bato pona kokumbela bino mai masale makana kati ya mboka na toto phénomène moko songolo na tina ya komanyola makanisi ya malonga pona koyeba bongo kobongisa mai mango po makanisi na biso solo ezala bo e longo bani mbote lisusu ya mingi na biteni nyonso bolandaka biso na nzela etando ike na nzela ya YouTube tozongisi vraiment matondo mingi na bino balandi ya émission makanisi ya bato. Lelo tozali biso moko te tozali bongo na moto déjà mesana amisana déjà na biso na kati ya makanisi ya bato ezali bongo Kilandi Ngeleka o baye lisusu poto kabulongo makanisi na mokolo malilo mbote Kilandi Ngeleka. Mbote mingi ndeko mopanzi sango pe mbote lisusu mingi na bandeko balandi na biso baso. Ya solo bandeko balandi bazali déjà moto bomisana na bango to yebite so babakisi susu maye mususu pa matezu mwa tango to kute na bango te yebite libanda ya kozala Kilandi Ngeleka so bazali susu na casquette mususu bazwi mikolo oyo kolanda bongo etumba moya lobika loposo moya. Matondo mingi pona mutuna tozali Kilandi kolanda vocation spirituelle na biso na musala ya kobundela baindo epai bongo Kilandi ezali kaka titre pe bon grade spirituel oyo ezali kolakisa ete tozali mokambi ya confession religieuse neti na ngonga oyo tozali kokamba confession religieuse na kombo ya basali ya mbuta machwa kasi à part grade spirituel oyo tozali nango ya Kilandi na misala oyo tozali kosala ya molimo pona lobosome pe lobi kwa baindo tozali pe lisusu analyste politique lokola molimo nde kambaka mosuni tosalaka politique kobala na bongo na molimo nde na lolenge lona tozali analyste politico religieux. Matondo mingi toyoki bongo Kilandi Ngeleka eza déjà casquette wa mesana nango Kilandi na kati ya religion pe analyste politico religieux na kati ya kozala na bango netumba moye ya bomoi na bango ya mokolo na mokolo bandeko balandi to liboso na bino pamba te biso bapandi sango toza wana pona kosunga na kozula bino basango kokomisa na bino yango kasi kotala boye eza na lisese moko loba makababi moto ya ikenge amonaka mabe na musika un homme prudent voit le mal de loin biso pe mabe moko tozali komona na musika yango sali ete lelo to solo nango na kati ya émission makanisi ya bato mabe nini tozomona na musika lelo mokili eza na yiki ya makasi lelo toza na permutation ya pouvoir ezolongwa na Occident ezokende na Orient ndezo zali kosala ete biteni na biteni kobenda na ezali tokomona kobenda na ya Russie na Ukraine tokomona na kobenda na ya Chine na États-Unis malgré nando batsani manduki te mais sur le plan économique kobenda na déjà ezali donc par-ci par-là kobenda na vraiment ezali risque tozokende na 3e guerre mondiale o ezali pe même maloba ya motinda mi ya pembaka lungu azali komonisa bongo elongi ya walongo fumuki mbango mokobi misala ya 1920 ezali bongo fumukusu kia mzala pana na ngola balobi 3e guerre mondiale ezali bongo inévitable lokola pe mondele azokoka boko réparer ti mabe oyo ye asali na Afrika pe azali kosala bongo na mokili lelo soki 3e guerre mondiale mabele Afrique kokosuka lolenge nini tomonaki bongo commencement ya guerre ya Ukraine na Russie ezalaka bongo soki kobosa te le 24 février 2022 déjà l'économie à pays Afrique ezalaki vraiment touché bon mona ba pays Afrique comme ki bon mona te guerre ya Ukraine bon mona te guerre ya Ukraine donc et déstabiliser qui vraiment ba économie à pays Afrique siko soki kaka bitumba ya Russie na Ukraine et déstabiliser l'économie à pays Afrique crise kotaki na Afrique soki lelo siko esali ete 3e guerre mondiale et s'annoncer na porte Afrique Afrique ekosuka wapi oh kino lelo a importera plus ou moins 80% ya ba produits nécessité na ye ya première nécessité na ye et utara mingi libanda tokosuka wapi lokola tozali bongo liboso na biso Kilandi Ngeleka bazali bongo moto atali bongo molimo po etali bongo politique tolobaki tokotika bango tobengisa bango toyoka bongo makanisi na bango
kolandela bongo maitoza nango mokolo malelo ila ningeleka lelo mabele Afrique maso mautaka libanda kasi malgré nyonso mautaka libanda tomona kaka Afrique eza kibiba kilo lelo kolandela permutation bazali komona pe kondongwana oyo obenga ngo guerre froide ezali nanu na mikili ya libanda esika biloko oyo biso dosalela ke utaka ila ningeleka soki lelo 3e guerre mondiale liboso ya porte Afrique kosuka matondo mingi ndeko mopanzi sango pona motuna botuni biso o tozali kosenga pena bokengi pe bongo lisu makasi na bayebaze kolanda biso bameka kotya litoi ingeta ekouta wapi to tokosuka wapi toloba nanu na bokuse bandeko na biso bayindo bakambi pe lokola bakambemi basalaka nko ya koignore aspect spirituel na kati ya gouvernance ya mboka batu bakanisaka losambo ezali pona moto akei kosambela na église to asengi nzambe limbisanga babosana ke na losambo esengeli accompagner vie ya moto na ba domaine nyonso tanto bi domaine nyonso politique pe ezali moko domaine principal ya vie donc na lolenge olona esengeli bayindo na niveau tozali tolobela na Congo espace to vandeli lelo bakambi o bazu bibonga ya kokamba na ngambo ya politique bazomona neti makambo ya molimo ezalaka ngambu moko bango pe bazalaka ngambu mosusu nzokande na foi mingi baza na foi chrétienne na foi chrétienne bazali kolakisa bango pe bayebi yango malamu na masolo nyonso babetela bango na Bible po etali bongo bomo ya bana Israël bato wana bazalaki na makambo ya molimo kasi bazaki kokamba mape na kati ya royauté na bango kasi royauté na bango ezali ko dépendre kaka na kimolimo na bango donc ba roi bazali ko dépendre to bazaki attaché na ba prophète bokomona ke na kati ya vie parcours na bango kozala na bango politique soki bala na prophète wana te roi na ko wumela te to pouvoir na yeke na décadence pe bongo na bongo siko lelo na mokili ndenge ezotambola tokomi komona neti bayindo bazokanisa te makambo ya mambo akala te to renouveler pe tozongi susu makanisi ya bato nini esalaka ke na lelo oyo soki makambo eza makambo akala ba dirigeant ya monde occidental bakolo christianisme bauta na susu wana ya makambo ya Israël akala ti lelo pona nini bajiraka to pe bongo basalaka serment na bango likolo ya Bible parce que ezali mukanda ya référence ya bonzambe na bango pona basalaka serment likolo ya Bible elingi koloba ndenga kokamba na mosuni donc politiquement kasi soutien ya molimo aza nango bosenga yango wana bakonzi na bango nyonso bakozala na connexion parfaite na Vatican ezali siège ya ba institution spirituelle na bango pe bakozala na boyokani ya molimo na bango okokuta dirigeant européen moko te aza non chrétien azalaka te pose la dirigeant en Europe faut la chrétien pona nini parce que ezali religion ya bakoko na bango ndenge pe ezali na ba pays arabe okokozala dirigeant te soko ezali musulman te siko biso atoye na Afrique etikeli moto liberté de culte liberté de religion pona koloba ke moto akosambela nzambe oyo alingi te moto akosambela nzambe alingi te yo moto kuti mokili oyo tata mokili akela yango akoloba te ke fona tambula ndenge alingi fo tambula selon mokili na yango mokili nango apesaki bato na bato ligne de conduite to canal po bato na bato fo bazala nango connecté po bakoma epa na ye nde bango mindele canal na bango ezali Jésus à travers nzambe na bango Yahweh baarabe ezali bongo Allah na travers prophète na bango Mahomet biso bayindo canal na biso kokoma epa tata mokili ezali walongo fumuki mbangu na canal ya nzambe ya bakoko na biso mpungu tulendo siko soki tokoyeba bonzambe malamu il faut homme politique à se réconcilier na tata mokili na canal yo biso ne sika kende na canal o ezali ya occidentaux christianisme pamba te yaka na colonisation tolobi tozwi indépendance seke esengeni tozonga na kibiso oyo lolenge tomizelelaki to lolenge tokomikambela malamu kasi tolobi tozwi indépendance soit disant politique soit disant économique mais totikeli kokambama na molimo ya baye oyo bayaki koassujettir biso ce qui fait que lokola molimo na biso to esika tokende kozwela kimolimo na politique oyo toluka kobongisela bien-être ya société to ya cité ekozala na incompatibilité ce qui fait que manso tokosala ekosimba te pour preuve l'homme politique ya Congo tolba Congo na cas spécifique pour ne pas dire l'Afrique noire en général bazaka na makanisi malamu ndakisa lelo to na président Tshisekedi Tshilombo na koliki ya soki pena to raisonner malamu akozala parmi ba premier congolais o bazana souci ya makasi ya Congo mais nini esala ke ba makanisi ne nyonso malamu azalaka nango esimbaka te eza parce que ya kambami na molimo te oyo eza penza molimo ya mboka kombo Congo tangu ya kopesa na foi na ye alobi bon na dédier nzemboko na Yesu akamba yango à travers ngai siko loko Yesu azali molimo ya Congo te
et pas na ye ko bote incompatibilité action nyonso ko mener et ko la vouer toujours un échec et na ye moko et à travers ses collaborateurs yango tant tozali ko zongisa bato na autouti ko limboleza pour bato sosolete politique to sala lelo bino bozali na bisika o bozali bozu bibonga ko kamba politique to sala na basusu bazape na ngambo ya kubundisa pouvoir ezali boye ba yango ete bokotikala ka ko parvenir te pour rencontrer bien-être voulu peut souhaiter à la population soki nanu te bokambemi epa na molimo o eza penza ya Congo to molimo ya Afrique na biso to ya politique na biso kidi molimo wana bolimbisi de bopanzisa ngo molimo wana kombo nango Walongo Fumu Kimbangu molimo wana nzambe ya bakoko yango tokoloba siko na likambo boyaki na yango ya troisième guerre mondiale ezali koya ingeta botala na mangomba nyonso bokokendaka wana na bafwa no nyonso bozalaka nango bakoyebisa bino ke mokonzi moka kokufa o tozomona liwa moko ezoya mais bakoyebisa bino te makambo ezoya lobi na mokili pamba te révélation ya oyo ezoya lobi na mokili bato na bato bazolaka na canal na bango mindele nde baza na bana ba prophétie na bango bakoyebisa oke ba prophétie ya 1917 elobaka boye ba prophétie biso bayindo ba prophétie na so evandele pa ya Walongo Fumu Kimbangu ezaka pas postérité ezaka pas mbikudi te ezaka pas imamité ezaka pas Walongo Fumu Kimbangu atikaki ba prophétie petina lelo azali kokoba koloba pamba te molimo neza na bomoyo kasi akoloba à travers nani akoloba te na divagation akoloba te pa moto nyonso akoloba pa ya moto o azali ko continuer œuvre oya bandaki ko homme politique ya lelo homme politique ya lelo na inconscience ou soit motema mabe azokende kolukela Walongo Fumu Kimbangu na nkamba azangi komitu na question Kasavu Bupa azalaki na bapapa diangenda akendaki nkamba Mobutu pe akendaki nkamba Mose Kabila pa akendaki nkamba Joseph Kabila pa akendaki nkamba mais nini esalaki Congo ebonga te soki ya solo nkamba ezaka pe na révélation to continuité ya message ya Walongo Fumu Kimbangu po nani ngo ebite ke Walongo Fumu Kimbangu nde bato babaka Congo ya Kimbangu to bi Congo ya Walongo Fumu Kimbangu parce que Walongo Fumu Kimbangu buni boke luka na nkamba ndaki senti ba dirigeant lelo. Qu'est-ce qu'il vous a déjà dit de concret? Taux d'intellectuel. Vous avez dit que vous avez dit malamu. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que politicien ba sekete ko tokotya mabondeli. Politicien ba pesa ka piste de solution pour ko parvenir to pallier na ba difficultés zo kutana na gouvernance. Ndenge to lobaki Walongo Fumu Kimbangu na kati ya continuité ya mosala ne ko landela prophétie. Ezana moto moko atelema na kombo ya Fumu Kusu kya mozala pana na Angola à travers la religion africaine vous voyez où les lobes tous allez défendre le roi ba disciple. Fumu Kusu kya mozala pana na Angola ne songanzela azali mokambia lingomba te. Azali représentation ya mission ya Walongo Fumu Kimbangu awa na mokila mosuni nde lokola ezali kokende na ngambu ya molimo asangisi mangomba po elobelaka bonsomi ya baindo na kombo Walongo Fumu Kimbangu nde azali siko mokambi ya bakambi ya mangomba. Donc vous voyez ezali église te que ça ezali plateforme où esangisi mangomba ebele notamment lingomba onga nazali chef spirituel ezali moko lingomba parmi plusieurs centaines ba mangomba oyo ekambemi pa Fumu Kusu kati na continuité ya message ya Walongo Fumu Kimbangu. Matundo kila ningeleka bo mekana ko mela mai to biki bo mati bandeko balandi bo sosola bazali moko neteni ya bonzambe pe moko neteni ya politique ba politicien de biki balobaka mingi kasi lokola ba soulever point ya Fumu Kusu kya muzala pana na Angola e kozala malamu tozonga na régie tolanda Fumu Kusu kya muzala pana na Angola pamba te ebimi na monoko ya kila ningeleka bazali elongi ya Walongo Fumu Kimbangu oyo balobi ke mabele Afrique homme politique sengeli abala na bonzambe na ye kokuna ndesika kozwa boyebi oyo ko permettre ye asala ya malunga pour kata mboka na ye Fumu Kusu kya muzala pana na Angola bawuta koloba na biso ete soki to milengeli te tokokoma kino na niveau tokolia makasa ya voka or lelo pe tozomona phénomène de boisement ba makasa ba nzete nyonso ya voka ya manga bazosilisa yango soki lelo bitumbe ye tokosuka wapi tokende na ritulo na bongo elema ya Fumu Kusu kya muzala pana na Angola sima tokozonga tokoba bona kila ningeleka esika na régie problème tozana nango ezali problème ya mutu te ka tozali na likambo ya makambo na bileko omoni lelo ndenge tozali boye na maye tozo vivre lelo ni toloba na bayembi
bakambi ya mboka soki bayoki biso te po tososola bileko bya ntango tozali bakose retrouve liboso ya situation moko oyo bakokoka kutu te koyeba na ebandeli nango na suka nango. Alors toyebisaki boza na baelema wana toyebisaki na mongo Kongo mpe toyebisaki bayindo banso ete soki bokoyoka biso te po bozwa baprécaution alors bose préparer déjà na koyekola kolia makasa avocat po bokolamba ngo na banzungu na bino bokolia basorte ya makasa na biloko nano bolia te likolo ya nzala soki bose préparer à conséquence te. Et badirigeant politique na ntango yango bakokoka kodirige peuple te soki kaka na système oyo ya kokopie mindele bakoya kobima ba incapable parce que bakokoma na point que le ventre affamé na point d'oreille okokoka susu pe te kodresse bango. Alors eza na mopepe moko eza préparé na mokila molimo sima ya makambo oyo omoni masolo eza masolo bavandelaka yango na kimia bayekolaka yango malamu bahomme de science na biso même bareligieux même bapolitique lokola baza kose confie na spiritualité africaine te mbeba monene eza na bango parce que na ngonga oyo bayebi matondo mingi kila ningeleka toyiti bonkolanda fumukusu ndenge bolobi ke bazali elongi ya walongo fumukimba mpona kotalisa biso nzela nini esengi tolandela pamba te kati na bango nyonso ya bayindo kati na bango bauti koloba na biso babito milengela risque elobi tokolia makasa ya avoka ebala ina pia moto zola mokolo mwa lelo kotala mai fumukusu kya muzala pana nangola balobi soki bakonzi ya ekolo ya Afrique babalani te balobeli mingi surtout ya Congo bakotoko se retrouver na situation autre ko se contrôler tout comme kila na niveau ya kolia makasa ya avoka commentaire na mio kila ningeleka matondo mingi tozopesa commentaire nango kaka na kobala na fil d'idée tozaki nango liboso homme politique alelo azali ko ignorer aspect spirituel na kati ya bokonzo azali na yango mazo kansaka ko sala plus mieux soki a écarté aspect spirituel to aspect religieux na fois bazali nango mingi ya christianisme oyo bankumo bamona neti biso tozala monde à part banfo azalaka monde à part na fois wana bazoyebisa bango lisolo moko elekaka na Égypte ya kala Égypte na ezaki ya biso bato mwini annonce moko yaki à travers les dirigeants les souverains premiers ezaki bongo pharaon na nzela ndoto amoni makambo amonaka bangombe minene oyo ya mafuta na bangombe ya mike kokonda mais ya mike kokonda ezomela baoyo ya minene interprétation amoni likambo ezaka moko amoni mais interprétation ekebota makambo ebele pona ko interpréter yango lokola convention spirituelle mo ezaki na tango wana ba utiliser Joseph wazaki hébreu na kati ya mabela bayindo ezaki nzela ya kopesa yes ezalaki canal ya kopesa nzela po akoma nesika oyo akozana vie ya essence oyo kobenda bana Israël basani baya bowumbu poso kozana essence te bande koneba kolande te mais interprétation d'autres on esalaki ete esungi Égypte et subir te tant ya galère to a sécheresse ezaki prévu pour na bango parce que bakotaki na prévoyance molimo esungi politique quoi que lekelaki na forme lekelaki nde suite ya convention spirituelle ezaki na tango wana oto limbola petro limbola na ba émission mususu siko lelo homme politique azoyeba te molimo ekoko loba na ye nini to molimo ekoko interpréter le nini na makambo azomona nde molimo siko na bokambe ya fumu kusika mzala pana nango anesunga nzila oyo bazali limona ni to pe bon représentation ya misala ya walongo fumu kimbangu na continuité nango na siècle nso to na période na biso atalisi po balobi boye kolandela ma to mona Congo vivaka na importation à 90% ya essentiel na ya consommation ezala sur le plan équipement ezala sur le plan alimentaire elingi koloba nini tango tomoni bongo esengeli biso batu na tozo mayele mais loko to ko zo mayele te na kibiso na ki intellectuel na biso to ki scientifique na biso molimo aye po alesa noke te ezali malamu te botala lobi awa nde bomoni kuna bitumba ezanga moto bandaki kobundama donc guerre froide bitumba ne kokoma ya moto na mikolo mizali koya bilembo nango botala koswana to kondongwa no bandongwa na lelo e ko sakushe kaka na bitumba ya moto to guerre de feu na guerre de feu côté biso to tiela kelika côté to zola équipement côté to salela ka importation bien to liaka to melaka
et qu'on suko yate parce que ba voie de communication que vous allez kokatana. Économie la bango est détruite à fond. Nyonso oyo esalaka ke tozala bango en contact nyonso ya mingi wana ekozala penza na délabrement ya makasi elingi koloba nini tolimbo lelo bato bacomprendre Russie lelo bomoni ke azali allié na bloc oriental donc bachinois mpe bongo bao basala force mpona kokweyisa bongo occident états-unis mpe europe na kopotana bapotana bakosuka kaka na kobunda ntango bakobunda na bangambu nyonso mbale baza na manduki ya makasi bakobeta na yango Russie wana tomona makasi akobeta makasi Europe pe wana na Amerique nde baza pe makasi bakobeta pe Russie bakozala détruit entre bango ya makasi bakopanza ba satellite na bango bakopanza ba voie de communication na bango lokola ba pont banzela donc ba érosion ko sama na Europe wana bokondima te bato ko sala mandeli pamba te c'est ba mécanisme ya communication et kozala détruit avion ko pumbwa ndenge nini ce qui fait que na ba puits ya ba carburant na ba réserve ya ba carburant ba kotumba yango parce que ce qui carburant eza produit te avion ko tambola na nini moto ko tambola na nini moteur ko tambola na nini biloko wana ko tambola te ba centrale hydroélectrique e ko tumbama pour ekozala te voilà ndenge nini économie ya monde kozala paralysée na bangambu wana ya Europe siko biso awa oto dépendaka na bango ingezi pan boko dépendant ngo ndenge nini matériel oboko lukata bo remplacer côté utaka eza dévasté eza ravagé mituka na bino ezu pan pièce de rechange boko zwa wapi bozike na mitraille boke na mitraille mais pièce ya mitraille pe ACD carburant kuto ezate il faut bosala botambola makolo sikoyo na eta wana Thomson le tout le monde va l'état balé la TV que to sali makasi à travers ministère de l'économie en trop va vivre ezangate importation makasi ya Thomson ya Soso ya Baloso oui ou importer ko côté utakana ekoyate atoza na mbongo boye est-ce que ko sombela ngo ekozala te bokosuka wapi tokosuka wapi yango wana alerte spirituelle yé à travers éclairer illuminé spirituel fumukusu kia mzala mpana nangola nesongi anzila oyo biso tozali ba disciple na bango pona ko alerter un politique po yenda za na mokumba ya koluka pe ko gérer bien-être ya bato ya kambaka ila ningele bonimbisi ndeko na ngai ayeba ete pona ko pallier na situation wana il faut aluka na se connecter ye un politique à se connecter na homme spirituel oyo ko pese orientation faranga mona alota ki bandoto Joseph a interprété Ndoto. Joseph Frassani a fait cette orientation. L'interprétation Zaranine. 7 ans d'abondance, dans 7 ans, il y a sécheresse. Ce qu'il faut, c'est une orientation. Et pour nous subvenir à temps sécheresse, tout ça là-bas. Donc, quand on a dit que le roi, si le bidanga boy, il faut bailler bisayo. Neni no kolone là. Neni no koboko là. Pour aussi venir na temps onyo soana ekoki ko s'annoncer te pe bongo ekoki ko zala liboso na yo pona koluka ko tona passe nde homme spirituel akopesa orientation o lelo tozali koloba déjà dirigeant politique ya Congo longola esprit égoïste pe longola motema mabe oyo na sanso bozoli kolkanisela to komona neti pouvoir komona ngo esika ya koliela te pouvoir politique ezali pona koluka bolamu ya mboka pe ya bato ozo kamba ndene sika wana soki yo zo bomba misolo so bomba ebele to supposer ke biloko ekota lisusu te ya bapa yo Taliban de ekota sute awa pe na kati lokwa tolona kate to boko la kate nzale koti ya makasi yo na mbongo no ebele no kolia ni famille na yo nyonso na monene na yango ba viveka na mbongo no wana bakolia neti nini yango tozali koyebisa bato pe tozo ko préconiser tokota na révolution. Qui dit révolution? To bongo la emoneli ya makambo pe esaleli ya lolenge ya kosalela makambo yango. Ndenge fumukusu ba oti koloba. Bazali ko ba soki to milengeli te to ko risquer to lia makasa avocat. Bota ce qu'on a quartier na bino combien de états avocats zalaka? Ko moni nzeta avocat soki ezali so ba comprendre que to ko lia makasa avocat to kufa te. Est-ce que nzete na bino loko ba pe na mbongo te ba ko ya ko somba na nute? Faut pas rejoindre ma casse pour ce que il faut pas envahir yo
moi te bako bomo pona nzete na yo moko boye bake na histoire ya révolution culturelle na Chine baliaka mitiopi te po mitiopi ezalaka gu mais estomet ekauka ki ezanga ki eloko oyo monana eza mitiopi baliaki mitiopi ti ba comprendre que te to forcer colonna ti ba forcer colonna ti ba combien quoi ba ko atteindre autosuffisance alimentaire parce que biso na 80 millions d'hectares de terres arables 80 millions d'hectares de terres arables tu importaka loso tu importaka masango tant bozo no ba terre mais wana ande ko no so wala ndabiso baza na facilité ya kososola te mai obolobi et ko sala malam lokola couche no so bokesene landaka biso bo pesa ndimbola par rapport ya mai bowiti ko loba ya 80% ya terre arabe. Bon, 1 hectare égale 100 mètres carrés. 1 hectare égale 100 mètres carrés. Parce que 100 mètres carrés fois 80 millions. Donc, ma belle oyo koki oyo ezali malamu pona milona na Congo. Oza la facilité ya kolona pe. Elo ebota facilement ezali 100 mètres carrés fois 80 millions. Na mboka na biso. Na mboka na biso. Kila ningeleka bowiti ko loba mai mingi et surtout bokomi na point bolobi ki ba chinois balia mitiopi ke pona sentiment mais pour estomac comme sec batali loko ko simba ezate baki ko simba yango mais bo soulever pour monsieur obi ke isengeli tozalaka na boyoka nya molonga na bonzambe tozongi na politique ya président Mobutu ya retrousser les manches. Président Mobutu azalaki na boyoka ni moko te na spiritualité moko quelconque na période wana mais ni ne salaki ke ami kotisa makasi na mayo wana ya kolonisa pe ya koboa pour lelo bosoko exiger il faut qu'un homme politique atonga boyokani na homme religieux. Matondo mingi yango tozoloba awa l'homme politique ya lelo azosala makasi to azosala nko ya ko ignorer aspect spirituel. Président Mobutu o wana ya tango ya retour à l'authenticité o ya retroussons nos manches wana to yeba retroussons nos manches lobami na lolenge mibale retroussons nos manches moko lobami pas premier ministre Kengo Wadondo o économie ezokota na difficulté bazokende ko supprimer ba nini ba avantage ya ba fonctionnaire ndazo sa bango ba kanga ba retrousser les manches ya ko ba kanga le mabumbu mais retroussons nos manches na première phase dango ezali ko to gumba maboko ya chemise to kota na mosala l'esprit ya sans longo o Mobutu azwaki na Chine pour ne pas na bango na ebengeli na bango yango selese bango mosala oyo balona li pa boko la pour ba atteindre autosuffisance alimentaire. Mobutu o wana eza Mobutu oyo bokaka qu'il est en conflit avec l'église parce qu'il s'était débaptisé apostasé de la foi chrétienne. A comment qu'il apostasé la foi chrétienne? A comment qu'il croire na spiritualité négro-africaine? Yango alobaki bato na bato baza na nzambe na bango. Forme comment qu'il kolobela. Alobi moto moko na Congo awa na bazayi molimo nzambe kiteli ye abandi kolakisa monene nzambe kati na ye balobi aza moto mabe bakange baboma ye. Déjà pour pesa qui déjà foi na croyance négro-africaine. Et si ka wana église catholique, église occidentale ya colonisation, akokota na entreprise maléfique, ya kobundisa politique à retour à l'authenticité, oyo kosala ke Mobutu akutana na mikakatano so akutana ki nango lokola pe ba collaborateur ba comprendre ki était nde kosala ke Mobutu en fait de compte aya ko lâcher pona ko ya ko mizongisa suna kati église catholique. Donc ce qui te koloba ke Mobutu asala ki yango kendaki malamu ezaki kokende malamu wana ezaki tango azongaki na bokoko. Donc Zaïre nyonso boyebi ya gloire wana eza Zaïre ya retour à l'authenticité. Malgré bakota kité. Bon mona ke retour à l'authenticité et bandi esika e bandé na 71 parce que vangwe bandaki na 69. Révolution bandé pendant na 69. Tango ekeye tango toye koma na bane 85 ndesika force nango penza ekiti lokola pression extérieure à travers l'église catholique et puis pression intérieure à travers les opposants fabriqués. Oyo munde la fabriqué pour combattre politique ya émergence Mobutu ya kinango ne osaki na ba 86 Mobutu a cédé. Nous pouvons voir que l'économie à Zaïre pendant les années 69 qui comme na 70 na 84 85 ezala ki bien na 86 et bandi ko chité. Ila ningeleka bandeko balandi lobaki ke toza liboso ya moto oyo ate ya kalibato ilani neteni ya bonzambe pe azali bongo analyste politico religieux osulevaki pomo wabi ke moto moyindo azangi bongo boyebi mais lelo tokomona na mboka na biso kelasi epusani bato bazokoma na badoctorat
ba faculté ya lolenge na kata mboka na biso ezali faculté ya agronomie ezali ya baloni bato ba osala science politique peut dire que politique kokamba ezali ko prévoir homme politique pas ali mais nini esala que malgré ba kelasi mingi yo totangi moto moyindo o azali tata mokila kelai na cerveau lokola loposo pemba za nango lokola pe loposo mosaka za nango azali pe na maboko mibale miso makolo nyonso lokola loposo baza nango atangi pe kelasi ba miso bakei kino na mikili ya bapaya mais tango bakozonga awa na mboka okomona ke bakei basali ba cimetière baki kosala ba flat hotel mais bazokota te na likanisi ya kolona mais malgré bavandi to batangi pe na bitelo ya bapaya batangi même na mikili ya bapaya bamoni réalité ozoleka kuna mais bazokoka te kokoma kokota na likanisi ya kozwa biyo bamoni kuna bamemango mpe na mboka na biso mpo balonga solution ya kozanga biyo ya kolia matondo mingi mpona motuna eloko tolobaki na ebandeli tolobi homme politique lelo azali kose dissocier na aspect religieux to spirituel ya mboka na ye ndenge mpe homme scientifique mpe azali kose dissocier na aspect spirituel to religieux ya mboka na ye elingi koloba nini ntango tobaka toke kotanga kelasi na kelasi bake koapprendre yo na domaine to na filière oyo okoki koyekola kasi yebake filière to domaine okoki koyekola wana lokola na mokili na biso soki makambo wana ezalaka eza pe na milimo na yango ndakisa ozali koyekola ndakisa mutusu abi ayeba aketanga agronomie mais oketanga agronomie na ba principe nini oyo mundela atangisi yo na réalité ya mabele na ye oye ko appliquer ngo na réalité ya mabele oyo yo ezali contraire na réalité ya mabele na ye ce qui fait que na kana exercice ya mosala yango okokoma penza te na ko atteindre objectif to pe bongo vouloir po eza na kati na pona nini incompatibilité entre l'être physique na être spirituel ya domaine oyo zali donc na kati déjà ya science faut te ba que science loko ezali boyebi to pe bongo ezali connaissance wana il faut ezala lié na molimo donc toka bola molimo na mosunité ezala na ngambo politique ezala na ngambo ya science donc homme scientifique asambelaka tango asambelaka belelaka molimo nini po esunge na œuvre scientifique wazali koluka kosala ndenge pe homme politique asambelaka molimo nini po esunge na œuvre politique wazosala apport ya molimo na politique to na religion apport nango vraiment ezali ni po bozo ko assister ka toujours tango nyonso bozo insister milef tango nyonso il faut bonzambe religion apport nango ezali nini pamba te na to mona te homme religieux moko akele mo songolo to mona ka toujours ba homme scientifique nde bakela mais apport ya religion et bon nini comment sona l'homme politique to l'homme scientifique azonga vraiment na nzela trouver ba solution ezo bala na kozana matondo mingi pona motuna apport ya religion et bombi kimolimo ya likambo zo sala nyonso tozali kosala to nyonso tozali komona soki ezangi molimo kati nango ekozala na vite yango wana tant tozoloba kimolimo to pe bongo molimo œuvre nyonso moyindo kosala to asengeli kosala il faut ezala na vie oyo ezali vie pérenne vie éternelle oyo ko pérenniser œuvre wana etikala bileko na bileko soki ezangi vie wana donc aspect spirituel to religieux ya bokoko na biso ce qui fait que ba œuvre to ça ezali kwa ba mort né to ya ba œuvre sans vie ba corps sans vie nde sika tolobela yango wana siko nini esengeli tosala po kela ningeleka po moto soki ayambi maladi nsima ya kosala diagnostic apesaka kisi po moto wana azwa kimia lelo likambo tozolobela na kolika ntango bosouleve point ya Chine emonani ke toza ba devant liboso ya likambo moko oyo eza ya monene makasi oyo ntango mosusu tozo-sous-estime yango tozotiango vraiment te en face na biso mais eza likambo oyo eza déjà inévitable na nzela kolanda bitumbo tozomona solution nini bokoki kopropose na bakambi ekolo pamba te bango nde bazali solution ya kotrouve kolandela badifficulté oyo tozala nango na kati ya mabele na biso ya solo motuna na bino eza malamu solution ezali otango toyei kodénonce toyei koalerte seke solution ezali kasi etando lokolo ezali tango eza ngonga tango toyoloba boye fo bocomprendre ke bato bazali nde bazoluba bazodénonce bazoalerte seke baa na solution bo approcher homme spirituel les vrais fumukusu kia mzala pana nango la neso nyanzila na kombo walongo fumukimbangu bolo bakateke bopese valeur bolo bakateke bopesa fumukusu bakondima fumukusu bakoyeba ete aza ennemi na bino te asalaka pe concurrence na bino na politique te mais azali netinda ya tata mokili mpona bolamu ya baindo
o na yo pe dirigeant politique ozali pe moyindo yango yo ndo zwi libaku poza na ngambu wana to neteni wana politique solution ya liboso ezali o se réconcilier nanu yo homme politique bo se réconcilier entre bino homme politique se réconcilier na population bo sala serment bo sala unité moko boye ya ko respecter serment de l'indépendance na kati ya ko respecter serment de l'indépendance eloko ke to ko revaloriser milimo ya batu oyo babunda pona mboka oyo c'est déjà ça le domaine spirituel côté to la inspiration ya bonne gouvernance donc ezali moko ba piste de solution donc c'est simple coup ya ko sala donc bo se réconcilier no bino ba politicien bo tika ba querelle ya ko la pouvoir pamba te ezala makambo ebele fo sengela bo traiter mais tango za na ba camp opposé moi bo traiter ngo ya te munya mutoluka a se protéger toluka intérêt na ye ila ngeleka bozo ko bala bino milef bino ba boza penia ni songa nzila elinko ba déjà que molimo oyo wana iso kamba biso déjà na kati ya boki boyindo na biso kolandela maye oyo fumukusu baloba tokolia makasi avocat bino ba boza pembeni na ye obokolaka déjà pe bolona matondo mingi fumukusu ateyaka pona bavutuka te atindama pona biso te toza pembeni kasi atima pona baindo mokili mobimba azozo message spirituel pona baindo mokili mobimba soki ozelo teyela ngai na lona katona bokolaka soki ba moyen financier oyo eza contrainte ya vie actuelle na ngai ezo permettre te ke naza na 1 hectare ya kolona bilanga voilà yango na lobi ezo permettre te ke naza liboso contrainte ya kozanga kolona bilanga yo kutuna ngati ke banzito na voke za combien tango tuninga ba soso mibale misatu soki lupango na futelaka pona zwi nanu basu na zwi libakuta ko somba lupango nanga na tango na ba forme na ba norme nanga yo zake libole na ngeza la pe mo espèce nanga ya bilangeza la soki ngai na kozala na yango bongo ebela bayindo muso azofuta na lupango na batondisa 10 porte ndako na espèce kuta ko tia makolo ezalaka te porte okobokola ebele ndenge nini donc ce qui veut dire que réalité to nango lelo ezo senga prise de conscience nanu tozo te inge ta population zo conscience mais il faut impulsion il y a dirigeants politiques parce que yenda ko pesa temps akopesa temps ndenge nini ako réhabiliter ba domaine négligé ba secteur négligé ako orienter pe bongo ako encadrer côté oyo bato batambola kito bazetambola kana désordre ce qui fait que action ko kende plus vite ce qui l'état azali ko impulser plutôt que ce que la individu asala ndebo zela yo bon yo pangele ko sa nini te ngana ko sala ndakisa nazana banzeta avocat mibale misatu ndala ekoti na Congo ezake batu komuni na sika to lia makasa avocat makasa nana ko lia panda combien d'années batu ya quartier bako tika nga ba mona ngai pana nga na lia makasa avocat ba balala kanza donc c'est impossible donc ce qui veut dire ezali initiation collective kasi pour na un seul individu kila lingeleka kolandaka mati ya fumukusu kia mzala pana na ngolo basuleva po mo balobi ke l'état za wana pona ko encadrer batu mais moto ye moko sengeli albulu ke la bolamu ne mais bino balobi ke ngana kolona te po lelo to kotana mabongo ba indo ba yepe basana mapango basali bazebele okuta pe lupango ya munene espace pezali mais mudazo ko kolona te mabukala matembele mudazo ko bokola ta société est-ce que wana pe lisusu to lobela kaka l'état to sengi pe individualité ko bokoza la population a contribuer pour l'état tango ko encadrer maso matambola malamu na koliki ya soki bososoli biso malamu tozo initier batu bayeba ke faut ko lona fe ko bokola voilà mais tozali ko préconiser pour na ko esa batu ete na état o tozali lelo kolanda maye oyo tozolobela alerte ya 3e guerre mondiale soki totikeli yango population na mutu asala ndenga linge na ba moyen na ye lobi tokozala bité na difficulté ya makasi il faut impulsion ya l'état pour na ko encadrer initiation o wana ezala œuvre collective ya mboka mobimba mais bozolo ba l'état faut impulser mais l'état ya ngone bolobeli awaki azala kada spiritualité te akosuka so ndenge kasi tant to pesa makambo déjà comme proche adozo mona déjà tant to pesa ba recommandation to pesa ba alerte za po bango ba homme politique surtout ba bazo diriger ba comprendre que danger makasi zo gete liboso na bango basala makasi baya ko rejoindre elle spirituelle pour elle spirituelle pesa bango orientation pour ventre en famille na point d'oreille so population za lekoti makasi boko diriger bango te esika fumukusu bako ya ko kotela bino bwana panemo ba koteli bino bafuza bino atai bilamba bwana ngona nzoto bafuza no mbungu bwana maposo bako kotela bino na conseil de ministre po sodo ko beta masa so ko beta combien de personnes pour obunga combien de personnes na epe soda pe alanzala donc eloba ke otozoloba tant tozali ko interpeller un politique au peuple congolais on da bundela ka indépendance
tant peuple congolais a bundé l'indépendance alors pas si l'équipe mundela nyokoli biso mingi Congo ya kimbango makambo ko continuer boyete peuple wana bimi asali nyoso asalaki ti mundela bangi habité to tika bato tant on ko tika bato atika biso libre a profiter na classe politique inconsciente pour a détourner sens ya indépendance bato ba bundela indépendance o ba se sacrifier ki ba ki ceux qui mundela tiko diriger biso to koma malamu. Mais bino bo remplacer mundele bino bandeko na biso bayindo ba corrompu oyo bo ekartaki classe politique ya ba révolutionnaire ya ba père de l'indépendance les vrais bino wana bo komi sus ko servir mundele o bo sali continuité ya colonisation to bengi lelo néocolonialisme ce qui fait que mabe passe aux populations c'est comme na kata colonisation et ko continuer après colonisation donc bo sali ko faire respecter dicton ya Janssens, le baki avant indépendance égale après indépendance. Comment? Avant indépendance, peuple a la souffrance, après indépendance, peuple a souffrir. Donc, c'est à cause des bino, hommes politiques, surtout les dirigeants, na bino nyo so besoin aspirer que na pouvoir car rapport na mabumu na bino, bozo boya ko respecter serment de l'indépendance. Oyo banda kisa na solo ko bambuta lumumba balobaki ete mwana Congo fois la malamu na mboka na ye mabele oyo bilo bomengo mboka oyo à vivre dignement. Avant de ndako ya kitoko bino ba politicien bo confisquer population bolamu wana likolo ya mitema na bino mabi matono mingi bino ba politicien bo confisquer bolamu ya population likolo ya égoïsme na bino wali za buma loba ya Kilani Ngeleka comment on ko kanga bolamu ya bato comment on ko koma na niveau ya ko confisquer ozali bongo bolamu ya bato na kolikia toyoki bongo mate ya Kilani Ngeleka to bali ko benda suka na kolikia bozwi batango ya koloba mwa mingi to koki kutu vomate pour enchaîner mituna pa mate bozwi bata ya kozala bozindo pour na mituna to tuni bino kasi na ba question to tuni bino na mai oyo bozela kita musota da tuma mema biso sika oyo to komi kuna te soki bokoki koloba na minute mibale to misato kuna na mai oyo ngato tuna bino to tuni bino to ngoyo sabandi ko landa biso ngeta ne sika na to bakisi boye esika ba dirigeant politique de l'eau bozali ko potana ba bazana pouvoir na bazana opposition na question d'actualité au local neti changement to révision constitution oyo biso religion africaine na bokambe mya fumukusu comme zala pana nangola neso nganzila depuis l'an 2013 to initiaki ba démarche auprès ya bino ba institution à l'état yi oza kemba kimboka na tango wana pona kola bino nécessité ya ko changer to ko revoir constitution pona nini ko changer to ko revoir constitution non lokola ba musu bazo kanisa na ka moko ke po ba se pérenniser na pouvoir non na lokola ba musu na ka musu bazo mona ke to pesa ba chance te ba se pérenniser na pouvoir te biso changement de constitution tozali ko préconiser pe tozali ko senga salama ezali pour recouvrir la vraie indépendance na vraie indépendance de bien-être ya congolais na kati ya constitution ozali mibeko likonzi ya mboka to kotisa vie ya population kota na kati ekota ndenge nini boyeba yango malamu na lolenge nyoso tokambelaka mboka peuple congolais kotikala ko komona ka bolamu te mboko kotikala ko se développer te soki Congo a comité propriétaire ya ba minéraux na ye à travers ses dirigeants aux populations na sima ba dirigeants na politique ya bonne gouvernance population a jouir na redistribution ya richesse nationale provenant des minéraux donc soki minéraux à Congo nane komi ko profiter te na Congo en tant que pays souverain to s'attendre na développement moko te po tata mokelo akelaki Congo apesi yango ba bomengo nyonso to benga ba richesse nyonso wana ayebeki Congo faut ezala malamu grâce à ba richesse to zela te Congo ekende ko bongisa économie na aviation o te po Ethiopie abongisa économie na aviation te Congo économie na yo ko bongela soki okomi maître ya ba minéraux na yo donc biso changement ya constitution to zel ko lobela ngo mingi na ko sala mibeko et entrer na vie ya population ndenge nini population congolaise kolo diamant na bakwanga akoko na vie ya malamu kolo or na Lubero na Goma na Kivu akoza na via malamu kolo cuivre na Katanga akoza na via malamu kolo pétrole na Mwanda na Congo central akoza na via malamu lelo bozo kende na Dubai bozo kende ba Émirats Arabes Unis batu wana bazana richesse ka moko pétrole mais basali que richesse wana pétrole et la redistribuer na peuple na bango nyonso na dimension nyonso to na niveau so ya vie c'est que biso pe ba dirigeant na biso boss to sala mibeko ko sala ke peuple congolais a joué na bibomengo nyonso po ezaka na Congo nde eloko biso tozali ko s'attendre ekota na constitution po na ntombwa pe bolamu ya mboka na ko sala bobeko ete moto nyonso na ndako na za tala mwa deso so bokolaka eza malamu d'état ko pesa pe mobeko bibo
On y a dirigeant politique. Nambongo besoin que belé à l'élo. Mouni se fois au moins 5 hectares de bilan. C'est l'état quoi ici, bon, on est un robot. Pour baser déjà non nambongo. Baza na facilité wana. Mais kila ningeleka nini atobendi suka eza mutu na moyena lombango na ba base politique nyonso to mona kala ba parti politique so mona batinda ka mingi ba militant na bango bosa la marche pon de quoi longa. Maintenant basa la marche teke to sala mobeko moko songolo ndenge to wuti ko loba aki chaque dirigeant to chaque ministre directeur DG quelque part aza na 500 teto 1000 têtes ya ngombe 500 têtes ya taba aza na 50 teto 5 hectares ya nana maiwana ni soza gali kolo ya bonzambe kozanga bonzambe bato wana komona quelques-uns na bango baza pe na ba ferme aza pe na plantation mais ferme na plantation les esika kenda osala kindumba na weekend azaka ngombe jour la fête kezo la ngombe na kezo la ngulu kuna maze bateke ferme to mbongo azu pour la ferme to na plantation eza pour aller samboka ne biloko za bio matondo mingi bandeko balandi tozaki bona kila ningeleka tokolika bakei molai na ndimbola na bango solo ni tokoloba ayoki bango balobi ya mingi mais obiso ko bakisa mabele ya Kongo eza mabele oyo etonda nkita na nyonso tozala mabele oyo ata banaye kotambola ko esimbuma ya nguba yango moko kobota tozala mabele oyo ata babaloli sima babaloli na madesu na kati ya sima basaleli batongeli nango ndako mais komona madesu wana kino akobimisa bombo ata ko sima za toxique mais madesu akobima kaka na kati ya mire elingi koloba ete tozala mabele oyo tata mokili ya pambola boni yo muto witi mikili ya bapaya oye na mabele ya Congo ozala facilité ya kotonga ba cimetière lelo ba cimetière komi partout okomona tamuso libulu moko 1500 $2000 mais pour la nité tozokoma na niveau ya kolona ba anana ya kolona mangusta ya kolona manga ya kolona savoka ya kolona bitabe ya kolona bitekuteko ya kolona pondu pamba tele kozobema bato to ya mortalité mata ezali nzala ezali kozanga kulia malonga bakisela bango olona yango po epusa lobby sima ya production makasi asala industrie agroalimentaire oyo ekolongona na alimentation na biso baji ya ba produits artificiels kota baji naturel parce que tona mabele o biloko naturel ebotaka facilement matondo mingi toyoki commentaire ya kila ningeleka tokoloba nini po masole kwa boko salima malamu ezali kaka eloko bozosanga biso ezali bongo eteni ya molimo. Or spiritualité ndezali base ya déclenchement ya ba vraie valeur nyonso oyo boyoki ila ningeleka ba développer nani asimi source wana ya spiritualité ezali bongo fumu kusu kya mzala pana na ngolo na komi ki disa nyonso homme politique kotala te niveau d'étude na bino pamba te ba niveau d'étude nyonso oyo totangi ememi nango biyano moko ya malonga te na mboka na biso. Or biyano ya malonga poto kumba yango ezali kaka soki politique abala na bonzambe o ndenge batei biso awa pa kila ningeleka tokoloba nini kila ningeleka na 1 minute maloba na bino ya suka ya mokolo mwa lelo poto zongisa bongo manaka ne Kenya région matondo mingi ndeko mopanzi sango esengo ezalaki ya biso ndenge boyambi biso na télévision vuva mpona lisusu kokabola na bandeko na biso maitata mokili azali kosala na kati na biso tosengaka mingi na balandi na biso balandaka biso sans tendance sans parti pris botalaka mingi te foi religieuse na bino po kosala ke et créer fossé moko entre biso na bino mais bolanda mingi maitoloba soki ekoza na tina po tebi teza na tina makasi pona bolamu yanga na yo ndenge hymne national na mboka na biso ezali kolobela ngwa tana kondolo kota papa le biete nous sommes unis dans les sorts to pasi na biso esangisaka biso kasi to sangana pe pona koluka bolamu ya mboka na biso pe bolamu ya kiboyindo na biso to sangana pona koluka bolamu ya mboka na biso pe bolamu ya kiboyindo na biso wana ezaki bongo maloba ya suka ya kila ningeleka biso to koloba nini na maso o balobi totosa moto azobelisa mwana de to ekomaka molai lelo monde ezonungwana kaka a de bandeli ya guerre ya Ukraine crise ekotaki coronavirus crise ekotaki bongo lelo soki 3e guerre mondiale ebandi bato ekotambola te avion ekopumbuka te nyonso ekozala fermé biso a tokosuka wapi tozomona yango lokola liseki mais toyeba ete maloba ya mobiki to maloba ya batindami erataka te l'homme prudent voit le mal de loin tango oyo epesameli biso toyeba komilengela pamba te toyebi ngonga te to tango te mayiwana ekobanda tika ete tozongisa matondo ya mingi na kila ningeleka ne bandime ko honorer biso na mokolo mwa lelo tozongisi matondo ya mingi epai ya tatambala matsali azali bongo na nsima ya kamera mpona nini te na tatanti masilu vondi oyo bazali bongo na eteni ya montage tozongisi matondo ya mingi epai na bino mpose tika ete kimia walongo fumuki mbango neleko oyo ya nesongi ya nzela fumukusu kia mzala mpona na ngola
o bazali côté ya biso kiboyindo pamba de soki tolandi bango les maso autour de la mokolo malelo pour en faciliter à retrouver bon solution nango pe kimia walongo fumo kimango eko bakoyingela o mabote ya bayindo baso biso na ndo côté manaka ezali koya tika ete kimia eyingela epai na bino surtout balandi ya émission makanisi ya ba